Voilà. Ok. Yango bino ba Congolais beaucoup lukati ko assassiner beaucoup lukati bo ça la coup d'état. Pour la maman coup d'état, il fallait pas coup d'état là. Pour avoir moi dans Mboka, avoir Congolais de 100% de père et de mère. Voilà. Donc il faut coup d'état on a pour que moi Golinga et quand ça est matin wa Kabila. Il y a moi na moi. Kabila on a moi na moi. Le coup d'état ne go ça ne go pas. Mais pour l'état na kati na pays na ndeko na oko Congolais vraiment biso vraiment pour la gérer baïda na vraiment na tepe na mo vraiment pour atanga Kabila to molaki ba combattant combat ko ezali makasi atanga Kabila combat ezali makasi ba to mo basala eloko aboite comment mwana mboka oyo azokamba mboka ba likanisa mbaboye ke koya non mwana mboka ta kwa lendia parce que ba message tout le président Félix ezokomela ete azokate yo kapito te donc alosaka makambo na ndenge na ye na famille na ye ete bakateni wana papa Monsieur Balagom bakomaki na oteni bakomaki na oteni po bakoma wana olani eza patike mpo na koma na balobi Kin France Télévision nde makambo oza besoin otala bafilme ya bien otala baémission ya bien Kin France Télévision nde makambo chaîne moko ya kanda aïe balobi biso toloba mingi te mosala nde makambo abonné massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pa ba Congolais Yannick Wenge yonde makambo Kin France Télévision nde makambo mosala nde makambo. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission. Vous êtes sur Kin France, télévision mère canal de l'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Mesdames et messieurs, à travers cette émission Vérité Plus Oyo, Toyaka to ya mbapo na bino ba Congolais ou ba vivaka partout dans le monde entier à travers monde mobimba na Kin France télévision to mbaka bango po to meka mpe ko sola show makambo ko leka na mboka na biso. Mesdames et messieurs, boyebi makambo lekela ki biso mokolo ya dimanche buto samedi po to ma dimanche. J'espère que patron so baza au courant na coup d'état o elinga ko sala matope assassinat et linga ki o sala na Congo to ngato la mukaka boye mokolo dimanche makambo comme mususu. Alors na mba pour ba Congolais to meka mpe ko sola na mba ba combattant donc to meka ko sola na kati émission mbala liboso ota l'émission la biso na se ba komi s'abonner au cliquer wana au cliquer ngonga notification sur vous partager en tout cas et ça la biso malamu par rapport ya makambo ya Christian Malanga na ba kamninga ya tiki biso mambebele ba tunaye ba kangami ndokini na biso mbutu za na Kinshasa na minute oyo yango wana nazo continuer ya mbaka ba Congolais ba koloba pesa makanisi likanisa bango par rapport à mamba yonga koleka na mboka na biso to pe makambo elekaki na mboka na biso comme boyebi na mbaka toujours ba Congolais to meka kosola Général Malila na pesio mbote. Bonjour Yannick Wenge, le grand journaliste à partir de Djobo. Bonne santé Zamaram. En tout cas, santé ça bien, on va calme, mais malgré vraiment va nous amitié à Congo. On va vraiment normal. OK. Merci beaucoup Général Malila, tous au monde likambo uta ko salama mokolo ya dimanche ndeko ya Christian Malanga na bandeko na ye ba oyo ba yaki pona ko renverser pouvoir déjà banda ko be la déjà New Zaïre donc réaction za nini Général Malila komona makambo de ça na Congo. Bon, réaction là, ils ont passé, voilà. Au monde c'est Zaïre, l'ambassade na biso. Ya l'ambassade Belgique. Dina kusola lukango na mona on so réalisateur na lukango rouge. OK, OK. Voilà, les mêmes drapeaux on a équipé ce jour, on a parlé de la nation. Quand les mêmes drapeaux on a
Christian Malanga aussi poto États-Unis na mwana na ye aisi ko matade même drapeau wana na carte ya palais de la nation on a dit donc et donc il y a un piloté il m'a dit na poto et on m'a dit sur na carte qui ça non c'est la télé na palais présidentiel il faut le faire battre les gens un message on a dit donc en grosso modo na rolo ba que ndeko Christian Malanga abundi aye vraiment pour soutenir pour libérer mboka donc c'est mboka eza kana maboka wanguna mboka twana bien parce que aux alentours il y a président de la République en tout cas tous la ennemi à makasi tous la très délai voilà donc le président balobaki papa na lobaki na sila biso le peuple d'abord. Le président a fait seulement proposer à proposer à tirer biso en tant que peuple congolais à faire les angotés. Voilà. Ok. Yango bino ba congolais bokomo lukati ko assassiner bokomo lukati bo sala coup d'état. Il ne fallait pas couper ça là. Pour avoir moins d'amboka, avoir congolais de 100% de père et de mère. Voilà. Donc, il y a pour les gens, on a beaucoup de mal à voler. Et quand on va à Kabila, il y a moins d'amboka. Kabila, on a moins d'amboka. Mais pour les gens, on a moins d'amboka. Mais pour les gens, dans le pays, dans le congolais, vraiment, ils sont vraiment, pour la vraiment, pour la tanga Kabila tomolaki ba combattant combat de zaï makasi na tanga Kabila kombe zaï makasi mais tomo basala eloko ya boyete comment mwana mboka oyo azokamba mboka ba likanisa ba boye ke koya non mwana mboka tanto alembia parce que ba message tout on dirait président Félix ezokomela ete azokate azoyoka biso te donc azosaka makambo na ye na ndenge na ye toujours le peuple d'abord. Nous avons dans le Congo, parce que nous avons fait parce que nous avons fait donc il y a un mot, Rwanda, nous avons fait généraux corrompus, colonels corrompus, surtout vraiment, il y a dans les solos à Vital Kamé comme on a présent assemblée bino bosepe lango te yango pesi ba congolais kana to koloba za pona bongo en tout cas vraiment parce que tout ça vraiment la loi moto bakani 20 ans kokite apimi akio zo na poto malamu ba zo isusu donc eza lokola ozi muyibi ba ko ide pa ya ona ndako na yo après bakaye apimi ozo se sur na kata ndako na yo so kwa video kwa tani voilà pepe koleka aza bosika président Félix ayeba ke batu baza ya kolinga ye atake mwana mboka fiti pays mais entourage na ye eza mabe aza ba traître azo nommer ba nomination pour ajouter la publicité, ajouter la publicité, aussi pour sa nommer, avant mingi, que ce qui peut vraiment la famille. Ok, koko mabandeko wana bandeko Christian Malanga na équipe nae koko matina parler de la nation je le bamnonde ba côté lindenge nini planification na ba utaki wapi nabi wana eza jeu politique papa eza jeu politique bon na ba réseaux sociaux to mo la yake Christian Malanga akutana na ambassadeur des États-Unis. Ok. Le même Christian Malanga akutana na ambassadeur ya akutana Cardinal Ambongo. Kutana Fayulu. Ouais. Akutana Fayulu. Ayo kutana tutu na président de la République. Donc, ils avaient plan planifié. Ce qu'on a dit,
Donc, et ça, on va donc, c'est que Cardinal a dit ma solo. Répétez ça. Répétez ça. Ok. Voilà. Ayambaki. Ça va, c'est quoi? On demande que, on va se voir le roi. Par contre, qui n'a parlé de la nation. La garde républicaine va s'adjoindre. Président Félix, avant Takala. Ah, Koroba Boiti, on a mon Konzamboka, papa. Président Félix, avant Takala. Takala, ça veut dire quoi? Oh, ils ont télévision, papa. Parce que, avant de sentir mon côté, il est fait, avant de mon côté, bateau, bateau, pour profiter, pour faire un bon mot, pour pas faire un bon mot. Ok. Avant la sécurité, 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 comment ça soit, ça va bien, on t'allait bien, on va la guerre, pas dans la parole de la nation, mais, parce que, pas dans la vidéo qui, parce que, pas dans la vidéo qui fait, pas dans la Kenya. Est-ce que, où était ça, les magasins, ou à la papa? Nous sommes dans la gomme. Monsieur Balagor, par contre, il y a un déni. Par contre, il y a un déni. Par contre, il y a un déni pour la Cour. Voilà. C'est ça participé pour la Cour, la résidence du président. C'est ça participé. Les gens ne vont pas couper et belé. Donc, on va couper. Donc, la garde républicaine va couper. Donc, tu peux m'attendre que les gens me disent que c'est pas non plus dans la massacre. Mais Christian Malanga kufi atiki biso avec la mwana na ye komona ye ke na mwana na ye mwana ya moni liwande tata na ye kokufa de ces années. Parce qu'il y a affrontement entre Batuya Zaï et Christian Malanga na famille na garde républicain bongo siko Christian kufi ndeni. Avant ça, le Cambo, il faut nous planifier. À planifier qui m'a fait. On est là pour nous. Et là, on dit, c'est notre personne pour le Fati. Fati, alors, le chef suprême, a dirigé le mot comme Bimba. A dirigé Armand Mobimba. Donc, il y a un bon Bimba. Il y a un bon Akoufi pour la Bouzoba. Akufi pour la bouzo bala. Famille na ye ba osala matanga, famille ba osala matanga to mo ba vidéo ba olela, mwasi na ye na maman na ye, ko ko bani. La famille faut pas matanga parce que avant quand même mutu, avant d'aller la famille, avant c'est quand il a dit, on va pas matanga mais matanga est un officiel c'est pas bien. Elle a posé pour Konzamboka. Voilà. Ils appellent officiel qui voilà pour planifier qui m'appelle. Et donc, planification pour avoir pour le Konzamboka et Zalaki a la soutienté a confié le rôle à Armand Tungulu de la Bambaki, il y a Souka, la cortège, il y a Mboa, Félix Kanambo. Ok, mais balobi, la mission balobi, la otaki Braza, bazaki logé na Braza, monsieur balobi ndambo bazaki na Kinshasa, donc est-ce que les solos à coup d'état na minute na Congo lelo est-ce que c'est important faut coup d'état et ça la maso qui m'a bé au salama to ceux qui m'a bé au salama beaucoup qui peut que ça le message mon ko dit ça président de la République ba ke ndenga zo sala musala eza ba Congolais ba c'est pas non. En tout cas vraiment président na ma famille na été atala no bana na été atala moi qui na été voilà le message du général Malila on a fait ça atala no na été moi, on a le bac na bateau. Moi, je présente mes abonnés, présente Félix. Alors, ça va me dire que nous avons ok, ce qu'on a lobby na lobby le peuple congolais, alors qu'on réagit là au monde. Ok. On l'a dit? On dit, ma image de tout ça là, et son là, présente les mal au bac, ce qui n'a yoki, va toucher à la congolais, mon de lamba, n'a pour réagir. Par tout chacun, peut pas toucher à réagir. Voilà. Ok. Voilà. Donc, ma
te. C'est la faute il y a président de la République, na cabinet na mon bimba. Ok. Na yebite. En tout cas, peuple congolais n'a pas de vital. Obineni? Peuple congolais. En tout cas, partout à la diaspora de la banda, qui n'a pas ça. Peuple congolais a limité vital quand même. C'est comme Bolingi vital te pour aller. Papa. Donc ça va mouiller. Na kati ya société. Aza mouiller te, ba ba aza innocent. Aza innocent. Mambo wa 100 jours. Aza innocent. Parce que c'est que il y a des choses sur la en tant que bandeko. Toi ça na analyse moko. O comme tu te que toi na ba innocent moko ba kangami kuna ba jama kamundi. Parce que ba kasho kuna ba to ba innocent. Mais qui siko ba ga kuna. Voilà. L'État Kamere a servi Congo la mine. A servi Congo le côté. A servi Congo la pillage. La famille na ye. C'est que Congo a souffert. Hein? On est un message pour le président Félix. Au moins, il a eu ça dans le monde. Ce peuple congolais, le peuple congolais, il a la mort. Mais ce qui a fait sur le Congo, et les a amassés, il y a un moment où il va résultat, il y a un on a dit, coup d'État, Oyo, et Outoleka, Oyo, et ça coup d'État, pardon, et ça coup d'État, Moko, et ça la kati. Christian Malanga, ayaka kutana na batona nyoto. Ayebaki ke Christian Malanga azala Congo. Tout le monde va vidéo Christian Malanga, maintenant pour les États-Unis dans 1 minute. Olandi, azola kita. Tout le monde nyoto. Olandi, asale mo documentaire. Service na bino wana service ya. Parce que ane wana service na wana zagani. Mazo est président de l'Europe. OK. Mazo est président de l'autre côté, ma chef d'état-major wana, Mazo est président de l'autre côté. Président il faut dans la soudée. Mazo est président là, baye wana ba péter maboko, mais bazu ba moko, ba keba ba tori ba villa, bale. To moni pe Christian wa yaki ana mutuka la police. Avec qui na mutuka la police na kati ya parler de la nation. Yebi sanga, na bia, eza jeté. Eza jeté, eza blague de kokota na parler de la nation wana. Eza jeté, eza ponga na karamuti. Na mutuka la police. Aye na mutuka la police wana jamu wana. Acha jamu wana. Ko tamu ya ndo mutuka wana ba police wana bazaki wana. Bazaki mulala. To ba keri mutuka ba pese fumula. Papa. To tsika ba fanti. To tsika ba fanti. Mwana mboka wana arrêté, aiko pesa message na Congo. Wana sa message ya makati. Mais nena mwana neto pendele. Congo osonga na sai. Répétez ça. Nalobi nena mwana makambo neto pendele. Congo ekosonga na sai. Balobi balingi komona su mutala ta ilamba wana Zaire. Te tsokolo mo ba moni mutune lamba wana Zaire. Mbala mo oza très très ba okanga yo ozo mutuzo trahir mboka. Déjà pour le fait, on est à courir avec ça. Mais ce que pour eux, on est là partout. Ce qui présente Félix, alors la force, parce que nous sommes là de la malade Zaïté. C'est que les gens de l'eau comme on peut se battre ça bango. OK. Voilà. Il y a beaucoup de kaka. Yé, atikane ko bao batubala ka bakula Zaïté. Atika batubala ka bakula Zaïté. Il y a beaucoup de salaka cabinet nae, abo msamuté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Message des amis. Le peuple congolais a se retrouvé, le peuple congolais a dit Moussala, le peuple congolais a dit bon, plutôt ça qui toque, on va dire ça qui toque, et avant d'aller à 32 ans. Sinon. Fais un message de Goum Nasuka. Fais un message à Bandego Baotala yo, to Goum Nasuka. Le message de la maison qui est, en tout cas, vraiment. Makambo de kina Congo exactement regret makati. Batwabilo ya cabinet ya président. On a protégé président na iloko moko te. Batwabilo o ba ministre, o ba député, o ba nani. Donc bazo de mon président iloko te, bango bazo ya ko fiba bombo na monoko ya président. Parce que président aza mutakala aza pas même sécurisé.
yango moni aventure wana esalami wana. Alors oyo eza message bapesi bino oyebi ya misato te mpo nanga mpe akoma rebele tozoyeba te oyo eza bananga sikoyo kota nanga eske toyebi position na bango toyebi na position na bango te toyebi oyo bango baokanisa te toyebi te. Voilà peuple congolais tofungola misu président Félix fungola misu soko olingi pouvoir na yo yokela peuple congolais yokala peuple congolais ne mutaki wana oyoka mingi peuple congolais ki oyoka bamiyibi oyo ozotravaille na bango po bango nde baoreduire yo ne erreur wana bakosimbisa otushe tozomona bamboka ndenge tozoma awa mpo basoda bamilitaire nde baozo bamboka olandi donc tolingi te esaleme mpa na yo parce tolingi yo atake oza président ya mboka mwana Congo yo bongisalaka banzala bato bongisa biro na yo bato bali na yo te bato basepela na yo soki te nga Gérard Malinga vraiment innocent na fina lobi. Voilà, pesa quelques mots te toka bwana mbote na neza pa Nicole Malinga na France mbote na neza pa ya ba bébé Malinga pipo Malinga na États-Unis mbote na neza pa Buketi wa yango ba odombo ba kumbata nyonso mbote na neza pa na bango. Alors balobi yango la lutte va continuer. Président Félix c'est plus ça peuple congolais tolia totonda tomela tosepela ndenge ozosepela na famille na. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin. Et c'était là le général Malila, combattant vivant ici en Afrique du Sud, précisément à Cape Town, Awa, to Mekampe to Ambaye, pour la sujet autour du cas. Namboka na biso, mesdames et messieurs, Mbalali Bosso Taraki in France, na seba komi s'abonner, sur cliquer. En tout cas, il s'ala biso malamu mingi. Mesdames et messieurs, merci de la confiance, peu fidélité, vous avez tellement et belé botar biso à chaque moment. Kin France, télévision, Mère Canada de l'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Kimia et Ingela, on m'a bouta mobile. Balobi Kin France télévision, ne makam. Osa bezuta ba film bien, ota la émission bien. Kin France télévision nde makambo chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi biso toloba minute musala nde makambo. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais.